Justement, on a une question artiste diaspora au Bakenda Poto, basé Belé, basé Baza 4 au moins, Baza Emilia alias, c'est le Scram et Belé. Est-ce que m'encouragement pèse parce que tout le monde a fait concert à Poto? Est-ce que l'artiste wana au Bakenda na diaspora, Lelo Netiloa, c'est le, il fait pas la fierté de notre musique à l'étranger? Ah, Peggy, c'est ta question, moi, je vais vous yango. Ah, l'autre n'a pas de bill ndeni na beta qui générique guinéen ainsi. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Après avoir défilé, na ba site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bienvenue sur votre site Congo Température avec Peggy Sidon, le parallèle de la presse congolaise, votre émission au Bolinga Mingi, émission Nabino de Laka Congo. Je dis un grand merci à Madame Babila, patronne à site GDG, Midala Taylor de prix Paris. Un grand merci à notre producteur et sponsor à l'émission Nangaï Lili à Talancher et Annonce. Un grand merci à la patronne de notre site Congo Température, Maman Nabiso Rosette la fleur d'Ambo, Rosaïko la Nanga de prix allemand, P Bandeko Nyonso, au Bolinga émission Lolaka Congo. Pour vous dire, pour vous signaler, vous voyez que ah Ming to la Mambo d'actualité, Marambo Iso les canaux internet. Aujourd'hui, pour la toute première fois, je reçois pour vous mon confrère Oboye Barake, Tobanda Masolo vraiment Nganaï. Lelo a comme coordonnateur, il y a site Mounine et site OP Lelo Pesabino Plaisir GDG au loto Mekako Solana parce que Maramwego miebele na internet tozo mona lelo bat bazo kanga bango tozo mona mamwizo nini batumsu batu na biso poni bolunga s'occuper na mambo kati bolinga mingi mama besoin na bino mais biso to pona chronique musicale to pona mingi chronique pona kolakisa bino qu'est-ce qui ça se passe ici surtout na Kinshasa marié ba fertilité maramwe les kanaka mais on essaie un peu de vous informer parce que eza devoir na biso ya ko informer bino. Je reçois pour vous des gamins hein il y en a bien vraiment des gamins et ada ando bien président donc président Aner de la presse tout ça Kala, mais le chroniqueur musical, analyste musical, vraiment Mikolo non c'est plané parce que Ado ça la banalise mon vrai, Ado peut saper argument mon vrai. Donc Vasco de Gama déjà je suis avec lui sur ce plateau. Il y a le Laka Congo parce que le Laka Congo a émission vraiment ils ont ça là battent plein nango, au bateau mingi ba sepela nango bomona inene mambolikana par rapport Nenge bakanga ibandeko nenge ba arrestation ba pacho RFI ya ba nyama encore tozwa qui maître ninja et les lorsque pour na kosala analyse en conclusion je suis avec Vasco de Gama là je le dis bonjour Vasco de Gama Peggy Abatitan chef à Aner. Bonjour mon frère. D'abord Yipsa Biso comme coordonnateur félicitations. Aujourd'hui tout le monde vraiment s'est lancé dans l'analyse parce que moi on a avec un peu moi timide de bané parce que maman vraiment ça a déjà na makila le domoni vraiment comme ko avouer si ko expérience professionnelle là parce que ngana ebi goza garçon mo lelo au bundi makasi to bana litsonayo et puis ça d'abord le coordonnateur ça te fait quoi na presse en ligne ya bon era ba retomber à boulot donc encore une fois merci na mami Midala Taylor Midala Taylor la maman de Riziana donc juste na confiance à pesanga pour akutana na batu belé azana na batu belé mais merci Mida par rapport à Chouane Lobati à Vasco yozala wana kumbela makambo po taka mukolo chaîne malobaraki non chaîne wana asundo elangonga po Midala Taylor na poto mikolo yimtaleki batutu batutu ba osala ba élément na poto muto otala makoleka Mida ate aleki na ba grâce mbizi ba Karine Mokonzi zela oh petite tato bande mission taka na ebiso ke no Midala Taylor na bato tout au bana poto na bato o pe ba boaka ngunda sika do bato ba boaka ngunda sika na bato ba umela déjà na badoki Midala Taylor par rapport ya actualité par rapport ya ba argument par rapport à ba attaque à l'équipe bango tout na minute c'est Midala Taylor choix ezala ki non cordon d'ailleurs par rapport moni mutu tout en na vision na ndenga linga tambusa makambo. Donc era mona ina pesio confiance au qui na côté donc jour on a pétant soir mona na qui à côté a ebisanga déjà te des gamins mikolo lali
Au sentir. Donc encore une fois merci Nami Dala Taylor. Henri Modogo, mutunanga moko alekaka 15 batu na bango. Longo les chapeaux, kokate élément au théâtre. Henri Modogo otala. Oui. Non, c'est déjà Nazalena frère nanga Peggy Titan yeyo. Yo yebi ndenge idéologie banda encore une fois merci. Donc Henri Modogo mutunanga moko aleki 15 batu na bango na tina po batu banani yo. Eza obwakanga po na suka azwa chomba kotsa na sambeto mais Henri Modogo on est des frères et rapport na l'arte et rapport na choc te po aza danger ko leka batu tuté aza ne pe na seko leka batu tuté mais Henri Modogo sentir mutu moko boye esprit ouvert. Donc Henri Modogo encore une fois merci mon frère on en a petit titan maloba na yo ba question ba réponse nanga. Merci beaucoup Vasco des Gama. Parlons maintenant de la musique. Analyse Neo Sali. Analyse Neo Salamikolo, tout le monde a l'élo. Musique n'a pas ça brille beaucoup. Est-ce que polémique ming le comica o alikio. Parlons d'abord de Banana nous par rapport à Fali Poupa qui est notre artiste congolais. Par rapport il y a bilan c'est trop dur si on parle de bilan. Tout le par rapport à musique l'élo. Est-ce que l'élo Fali Poupa on peut dire qu'il fait la fierté d'abord du quartier latin et de son patron Koffi Olomide. Il y a donc à 100% ta sa fierté. Il y a quartier l'intérieur, il y a Koffi Olomide, il y a Congo à 100%, dans sa fierté, 110%. Donc on a plus 10% de Brazzaville, il fallait pour pas des kings, donc félicitations. Par rapport au fruit, il y a travail, fallait. Il y a des gens qui ont fallu les lots, mais depuis ils ont évité. Ils ont fait mais par rapport à ce que ils ont un mouvement qui n'a pas été Mado. Koko nangai, abete la ngama Solomon fallait kaza bongo. Tantine a fallu Poupa, Mado, maman va boussole. Donc fallait Poupa na maman va boussole. Yana leki c'est koko na biso ne mutu abota mère na biso ebisango mo fali ya ezaki boy taka mutu mo boy père na bango azaka na chikon série wana mais Yves Malinga ni makamba musique ya mon peu bi père ba série so ki no mona yo obulele ne musu ya ko mo kenda côté par rapport ya vision na yo au mona e comme alwa moi guerre mais fali pour pas andimeta musu azala privé père na ye par rapport à bien mo mais juste pour la musique série wana banda ko bengezoba série na banda omone ke no mutu esala te mais série siko ya lelo na batu banda ko finga ya famille na batu banda ko finga ya quartier na batu na basimo bo abanda ko linga kala baboyaka yaka lelo nde ya ne président na biso Félix nde lelo ko mi président et apena baboya epe so bi banzele mo botango so aboyaka banda sele ba fier obi ka mo ke tabi et mais na minute ngam tu na su place ma Denise. Vous comprenez? Donc, fallait pour parler là, et à fruit à Moussala nae, à mon avis, non, à part musique, à aller sur la place où à s'en sortir vraiment. Donc, à chaque esprit, donc, à le roi, sur les lots, aux alaboués, et par rapport au comprenant chic, c'est bien, au roi qui peut l'occuper boulot quelque part, motel thé. Avec micro, au rose plus de temps sur le capé, autant souper, afin de faire un bureau de 7h à 16h. Vous comprenez, donc fallait pour pas bravo, bah félicitations ça azarté. Bah mission au bazar, bango mona. Koffi Olomide a foulé mais ti ce que bi jomo boy vena biso mo boy. To vanda na pe na yelo. Soleil wanga. Grand chanteur. Moi ba kenda. Tunang. C'est justement dans une question bah artiste diaspora au bakenda poto basé belé. Baza banani babenga banani bazana Baza 4 au moins, Baza Emilia alias, c'est le Scram et Belé. Est-ce que m'encouragement pèse parce que tout le monde a fait un concert na poto. Est-ce que l'artiste wana ou bakenda na diaspora. Lelo Netiloa c'est le il fait pas la fierté de notre musique à l'étranger. Peggy c'est ta question moi bando tunangande yango. Lo tunanga ta makambo bil ndeni na betaki générique ne sika. Ezobinisa yozo tunanga mutu batu mo basangani tant musuki no bauti bakayu batali bon poto baksaka mbongo so bafuta biso muke to baksaka mbongo autoza opo awara bientôt là kalamingi autoza na opo awara na États-Unis nani c'est l'Oscar tita osela raki mona banda le otoni ngana na pour nos chronique musique moi je suis tolo ba maramba solo autoza trophée to fango ya wapi ya disque nini
nani yayo abeta na maison mère o mukuso nani roi David na poto na ba diaspora muta sa succès na informé za roi David na elo ne ya jaja kasi lo nga ngena tuno question quel musicien nini kasi roi David muta gagner bango roi David muta gagner bango no la nani pona ki mukuse ne tellement lo ba ne ta timide ceux zaki elo roi David abeti ceux zaki bato tanga ba kombo et simbaki mais ba fali pour pas ba faire rigola bango tuana baza leste au monde. Donc roi David bravo dans la poto bolimbi sanga la ninga mabete mutu oyo sa succès na poto et roi David bato yo tangi wana baluka bazonga Soleil wanga Emile alias Sam Chintu bango tu mo te basala Jordan Kousa basala mutualité de Jika bango baza ba Jika papa moni ata na ba sœur na ba sœur na biso na ba frère na biso o to sala na ba kopo o ba kekuna adie ezali solo a dire omoni makambo yuta kisasa travailler nos aboué en petit titayo kende réussite malgré okende réussite oye omona wana makambo so tikala na réussite o ida okima o lokimi mbamo to sokoli maboro to bosanio neto mo ba mission to bavana na mikil wa basala ba théâtre sangana bango nyonso producteur maroya o na boya na chambongo na ngapo na bino ni bosangana batu to tangi wana na mema bino Côte d'Ivoire ba ivoirien pe ba épé na concert o ya Emile alias respect o ba vena biso ba Sam Chitu ba sangani bango tu batu ba sa succès kala na ba 1985 ba sangani siko bango tu o producteur maya misé mambongo pona bango bazo na Fabregas te producteur azo o nani yayo abeta ba générique trop nani Robino bazo Robino te par rapport à ba générique nae makambo yuta ki sasa Jika bato moneti lelo ya boso na kepoto seke na kepo na travailler par rapport na aider famille musique et salama na poto te preuve ane ba maison me wanda ke poto ata 3 mois 4 mois mais il faut bozonga fali pour pas attaquer akenda ruluka cop faire rigola akenda ruluka cop na poto ba faire rigola vanda na bova fali pour pas vanda poto na bandal fali pour pas vanda na ma campagne ba vanda awa bato tout so comme na poto le sala bango tellement ba ibanga na yembaka c'est na outil caillou net samedi bato pe na banda kuna poto ya moi fermé trop bon to louer ata moi seulement 2 heures du temps to cheli bato ata 10 euros ape mo pas promettre biso kalaming ta fongola pe masolongo tamite ba concert zo banda pe ça bien vraiment on est pour ça na biso tout. Est-ce que tu encourages les lopé musique et zonga na vraiment pourquoi pas papa est-ce que ba artiste ni o yoko pona masolo lo babi ke pote zongi ba beta o tanga ta 5 oh mais bazako tanga ta 5 ya liboso ya liboso te to ça non moi fallait pour pas faire rigola to tche mpandi ba tika rombe 3 ya vena biso igwe yego to yo ebiye mutamakambo héritier za 3 déjà ngam tu na loba 3 Weranson 3 Fabregas 4 ponga vanda na kisasa na vanda ateo na Abidjan na vanda na Angola te 4 ya sukane vena biso gbada 5e na vena biso papa chéri 6 yo lo 5 nga 6 donc ata des abonnés te koki wana po bato mususu ba sala ba succès na ba base na biso ya ba internet ba sala ba succès te yana bato mususu na ndinga mabete yana leze bato te omona na ba ministère mususu il faut ko sana kino na o ndeni arobengo pe peki titan o bolo bana sala accident pour ça succès fallait pour pas sala succès na musique sala succès te kino na ba base. Mais c'est le moment où babi senga babi que non fallait pour pas international parce que na France ou bien à Paris bat babi na bon yete ya batum suna za bomba yete mais biso to lo ba ke ming international quand on parle de la musique internationale tout le monde a aimé na plateau ba ki bato ba beta musique internationale sont des papa wemba ba kin ke sere mené ana papa na biso nani ba ben nani Taboulay mais pourquoi fallait pour pas il est pas dans ses rangs mais c'est comme si Azo s'inventait car à mon akili international bon petit temps on a vu que Oza vraiment la tête bien faite musique internationale tant balobango eza que il faut oyemba na anglais to oyemba na nini mama chala mwana abinisa batu na France na Chiluba suis Luba mama chala mwana ba servir ma mère ma jeune na France wana abinisa batu na basali ba mindele ba eba oyemba na Chiluba est-ce que so dokene na mboka Suisse est-ce que ba fallait pour pas même en majoritaire zela fallait pour pas à Suisse
parce que tant on déjà artiste autant il y a la musique. Oh ça la musique donc veut dire fallait poupa à Longwa qui ça bah aux États-Unis. Bah aux États-Unis bon aux analystes c'était parce que Ken Pianatevi déjà aux l'écarter. Est-ce qu'il y a eu pour beaucoup d'analystes parce que tendance aux obim ça c'est comme si tu es déjà dans le bain de Fally Poupa parce que tu es chroniqueur musical c'est normal. Tu tout ça va analyse. Donc toi avouer donc n'a dit que ba sentiment à l'arbitre na terrain a na ba sentiment na sera siffler match. Tant que match à Real na Barcelone tant que arbitrement aller là Cristiano fort. Mais match à Barcelone à Real. Allez là déjà Messi fort. Malgré celle qui arbitre mais au sentiment au robou capé Messi te mais au tindigra Messi mukeza il faut ta chango pe faute. Mais ta to lo ba solo hein. Au moins ba Fally Poupa et aka ba complexe na biso ba congolais. Mais ba ki muté ma be au moins va faire ego là. Papa Hervé. Au sentir mutumo au boyo. Est-ce que tu reconnais que Ferrego là c'est un grand chanteur de ce pays? Pourquoi pas? Oh papa, bah complexe boy, une belle voix aussi. Papa, yo salam salo nanga est-ce que vous me retournez la question nanga na to kana kisasa. Papa ngana le roi bango te non il faut na finga faire pour na komisa Fally. Te to ça ba analyse, to za za ba zoba te to api ba maele troté. Donc ça te que non na abona bi que non fallait ça danger faire à l'oroté te faire ça danger fallait ça danger. Donc mon génération oh utoleka 10 ans passés, 20 ans déjà, ils ont dit Papa Wemba Kofi JB Ouera. Baba Kabola Dede Papa Wemba Rankine Bandozala na Kofi. JB Bandozala na le roi de la forêt. Il y a Siko, il y a un Fally na ferry. Automate, on Fally. Exemple, so ebise que non est ni lobby to obo ma ferry à Boya. Au moins faire so ebise ni au moins lobby photo Fally pour pas to bo mai à Boya. Barana polémique. Oh, c'est normal, c'est loyal. Oh, c'est normal. Papa, moi qui nzambe ko tuyemro asalaki sata za yili kolo meti su nzamba yo ebi po nzamba kitsa sata. Pope to banga pe makambuti. Po ebe ke no mo na lola kuna. Mabeza akitelisimo za akite bana ba ange musupe ba bana mo na atape nzamba tininga la robo ya nga po mabeza na ngote to ebi na biselo rote. C'est normal faire rigolo na Fally panga benga ba wera na jibe ya kilelo. Malgré Fabregas na kilelo nende azangi ce Fabregas aza exemple wera azangi sikonde jibe na elo pe mo sala mon héritier na bi Fabregas hein suivre ma ça image non na divexer mo robo normal hein fa suivre ma ça image na mo bo monde ba mba misio ba longa wenge wana ce image non succès Fabregas a osala ce pe zana mutu mo osala succès idem na Fabregas elinga za ba cheka ke non azate pona ah papa. Merci beaucoup ma chère internaute Nabiso. Je continue avec Vasco de Gama, c'est très intéressant. Vraiment une très belle émission. Je dis un grand merci à Joe Lily Atal en chère annonce. Un grand merci à Maman Arlette Matoko depuis Londres. Un grand merci à Nabatutu Mida Taylor. Ouais, on dit vraiment Vasco de Gama Biso Dolinga Ande Boy. Maintenant on va parler sur l'actualité Mambo et Tcholikana par rapport au monde Baninga Souba chroniqueur. Oh le bakomi ko attaqué ba musicien Tomoni. D'abord Niamakor Ozaki arrêté na maison mère et relâché mais il a continué toujours à Komiko Finga place ya Utaki. Par rapport à moi petite analyse pour ça la nini pour Niamakor, est-ce que tu peux justement ya ko moi parole na par rapport à Masolo ya ko Finga ko ça neti au longo au moins makambo biso to ça biso to ba musicien te biso to ba musicien te makambo ko ekina ma belle roi kino nazaki pa wera tellement na longo na comme pas JB force qu'on a dans Finga wera on a pas JB na longo na pas wera fona dans Finga JBT et a manka ngalo baraya faute. Encore une fois merci Henri Modogo, Nancy Ababele, One Lova, Nancy Ababele, Tracy Énergie, Papi Bouanga, né pour vaincre. Encore une fois merci. Et là ça la bongo Peggy Titan kokota na lokolo ana te malgré le au déroulement qui mais oui amuta maelo zongi balinga ba kotso na buzo bato zongi. Peggy Titan ba ya o ba ofingara batwana ba masa na biso o to sala na ba boulot et ba manka ba jina ba ketch. O boulot que non. Nazana Titan, il faut na ba ofingela Titan. Peut-être batinda on peut ma place ba patron là bon c'est gars on peut faute alors ça ngai na rectifier comme le mot lobby nga na takande ba chroniqueur ba on a vu mais ba musicien je le touche pas ouais et ça vous m'a bon on a dit ngai pas bon par rapport yo na yebi yo guerrier ba internaute ndeko na zana est un guerrier mais malgré
balinga ba profiter encore une fois pesanga mbote. Bravo kozala na yo bato belé bake banzela ba tirki ti bakoti grâce na yo yo mutozela bango visa. Faut boye baka bande on a biso bakoti poto nzela ba tirki mutazela bango visa. Bakosa te mwana papa leki mwana nini mutasala démarche tout ya makambo wana ye. Po ya kenda coupe du monde ya 2018. Est-ce qu'il y a cause? Na aloba vérité to na cause. Ah donc aloba na vérité encore une fois merci dans na canal na yo. Mon nzamba sala au pambol pe mutuma bo malgré moi ba ingratitude des alaka ata ba beng bino bo ba charge mais et ça pega hello. Na charge na charge nzambe. Ah, ba charge. C'est déjà aloba ga biso tout yo ka déjà. Au moins siko ba yo za kino neti ngavuma Vasco. Exemple na bateau exemple na atam suna vina ngamvwama la coste. Ce temps sous la coste on a tena faire rigola ngala banda finga faire rigola tata ya raba manka ba catch bato ba sala rawana aluka finga poani ayebike ne na ofingela nani na okina palene so émission siliso atali babilambo alata ya kala ba série temps suna ba 1990 abimisela nganga opesa so nga Vasco de Gama na mikumisa ateme na milobelaka nzamba sala ngo occasion nazwa moi catch nanga nazwa moi casquette nanga ata ya mabe mais ya Gucci. En plus Gucci ba biki yo po zakana ba bière ebele na mo ketch nanga Gucci ya mabe jean nanga ya mo Zara ya mabe siko yusko misenga na ozano ba ni bando tinda nga finga ba tupo okabela nga ba $10 na bela mbola ta ya kala au moins ya liboma un manque à esprit un manque à respect ozana musicien ba komo tinda batinda ba ba basi ba misusu la entre yaya na leki ya ma musique te ya lo exemple nga exemple na Gelor Boussole numéro de un an à oncle nanga leka mama abiso moi na suka ba mama abiso donc c'est autant moi na ko sele pe service mo boy si on a na cha esprit que notre salon est tant que basta ti o mona ti to salon est tant que famille era pe le roi pe o roi bisanga de gama ndeno kiboy na tika téléphone nanga kuna so ebo zola ngango na ko bude nanga pe pona yebi makambo wana makasi o mona mais na salon pona yebi wa frère na des gars on nzela nango azala côté kuna so akepese eloko non ça nango comme na ok kuna mais ba masa na biso ozo attend finga mutulwa si de jiman pata ta mama na Amazon ya génération wenge moi basi tu ya ba ministère wa wenge ba yebi non omoni mama Amazon na clan vive la musique pour ba Koffi Olomide bango tu ba kester ba outi ba bimeli na mpepe wana so mama Amazon azayi on a tout le bela directement pour Pachurefi on va parler directement pour arrestation puis à Pachurefi le Pachurefi pas en bonne santé donc Pachurefi nous tous bien est-ce que tant que les lopé babi que le linge ça c'est lave en famille azani de ronabiso to pe ko tika ebote est-ce que moi reproche pe ko za la tike par rapport que ne ronabiso pe que moi pardon non ko reprocher ni na bandeko ba finga ba leader o ba osa musala o ba finga ba leader ba misus pe la liste continue o ba finga ba leader yo kasit yo zaki mobala tembe o meli ba bangi nona ba tirbo na moya ki sasa 14h et beti baner o sentiment ki no ko motoka bangi tirbo zodo de kotina mutu maman boy quand les caméramans a boy dit de l'autre dit de yaka cha caméra na dit de l'autre sur le boga donc omoni o de la forana comme ya sakana nga yo les a ba compte à rendre peut-être on fait on a comme sakana na wanda fingi yo tala papa ya rakindoki aza ye morote ba ken pe bazali ya ba te bele mangé ba ko mo lo ba ko ngana za jaloux na jaloux te za ki jaloux te fo lo ba vérité pas midi na kana rimo dogo e coca Narana papi boanga ne pour vaincre Coca. Narana Nansibe le One Love 001 matricule Mokonzi. Midala Taylor Azawana. Papa, tolo baba vérité. Ba pe ba bengo charge ami de la Taylor parce que les commissions ba bengo charge amuto so ko mokala. Zela ngako tu solo a charge. Ba benga charge ami de la Taylor. On a boya tena charge ne po yemuta futanga. Mais charge comme ki mokala. Charge comme de gama western. Oh, patron nangai malgré nga tena benge patron. Yengana ezakala Taylor o muta futanga. O monsieur un jour benga na charge ne. C'est normal. Mais bino ba bengi bino charge na bango. Po anini po ba futa bino te bo sala eloko te ba bengo yene mutaya na bino mais ngam synonyme à charge wana c'est que ça qui mukala parce que to moni makilo kamba sel mo eloko mo boye moi papier à liste
Mike Lokamba. Mike a revêché ba makambu. Yangwana encore une fois Mike tokos boulot tokos. Batumso anda ogangela. Oh biso tolo bapona nanyo. Lelo bosuki wapi. Ba wangani bino ba ebi bino teor ke bondo sala bino ba musala moko boezanga. Ni héritier watana ba repêcher Jaël Show. Parce que lobaki abima goudi. Abima goudi. Goudi siko photo luka teke oyeba goudi ya voe to ya faux. Ponga ngape na nchiki pe na bima ba goudi o wana. Ya vrai parce que tout moni mal live na héritier watana beko. Ah. Omoni siko na mokile nga na sepela na bato lokwa ba fali pupa. Ba simara o ba salaka. Il y a le bagarre attaché de presse mais Ken peut abima attaché de presse à fali. Te on a lobby hein. Te Ken peut na attaché de presse à fali. Te botika ba biloko wana. Ah. Ken peut na attaché de presse à fali te. Oh. Ken peut na sala musala ne atanga komba fali mingi akoma OK ba répéter belé par rapport à zo makambo pese makambo sala epé bien. Fenek mokonzi. Oh. Et ça l'a bien. Et ça l'a bien. Ken piana bola botuna ken piana Alex abino carte. Pour groupe au moins fallait poupa. Au moins tu vas kenda basala ba voyage ba misa fallait ba na carte ya F victime. Boy ça ken piana apes Alex abino carte ya F victime. Tout ce ka ba j'ai yaka ninga na abonné de la forêt Fabougas c'est bon na ko attaché de presse ne. Tiens oh. Attaché de presse, il y a eu combien de journalistes mindele africains fallait y baina ba. Si wazora yeno yo muto ye compétent. Autant la so combat porte-parole OP azala engagé à refinga ba mafinga. Porte-parole. Il y a orchestre. Ah. Te na ebinde ba journaliste belé ba ndo tinda ba finga. Sankara te. Te Sankara. Sobosité. Te ba Sankara ba créa esprit na bango Sankara mema batu na poto, amema basi o ba ministère musu ba kokakate. Sankara. Si tu as l'image Sankara fingi sous papa to maman mutu. Ou bien fingi Sankara sala ba imour moro boye a takio sane ba imour par rapport Sankara rappela bango et alora ngande na boye. Et alora leki na ngatanya mabedi Neymar na anniversaire ne joyeux anniversaire ma bimi c'est charge aka. Te ya timbela ngotongo yo tanya mabedi esprit nzambe taka ya ne sointa ibo za boye wana. Taibo Vasco de Gama zong singa sointa ibo boye tanya mabedi sointa belle. Mais comment on a sointa ibo ya yo mage ba iba. Oh te on a te abanda sepela abanda taba émission nga trop na internet yango wana ba moi sala ngo diembela tellement ya lega na TV na gisasa abima sointa ibo yo ebit sointa ibo yo Tanya Mabedi à cause de charge à Moutouté. Tanya Mabedi. Tanya Mabedi à cause de charge à Moutouté. Moi ça, Tanya Mabedi après ça va tout bas sentiment là ta basket, ba t-shirt. Moi si au banda là ta t-shirt là ta basket, là ta look garçon et Tanya Mabedi. Mais na lo balanga ngote zara au mona à côté la leki na Tanya Mabedi moi et tout. Ya no linga roaming encore une année de plus. Moi na papa langa moi na maman langa. Merci beaucoup Vasco de Gama, émission les qui toko mais pour conclure. Ouais. Côté musique d'abord. Au peut ça moi conclusion côté batba retenir na côté biso ba chroniqueur malisolo ya buzz oyo ezoki na biso wapi parce que batwe balemi na mama finga. Mais vraiment très bien dit, très bien parlé mon gars. Na lingo peut sa conclusion entre deux parties entre solo nayo côté musique batba retenir ne pour na ba musicien na biso à Congo, musique na biso qui est ni peut côté ba chroniqueur musical na ba chroniqueuse. Ba côté musique ngavement on singa na ba combattant bazana mutema keno babanda oloba keno akenda kende atiki nango pe déjà atiki nango et comme mikolo to ana les rangers ya chichi taranga na kachibango yesko azachi o senti keno bachi yo kana ngai titan o senti bachi wana kaka et landaka na ba lisolo ya état de droit ngom te kangisi confrère mama tribalisme te o ya chicha mama te o papa attends les États-Unis tango nani Obama zora pouvoir ba non ba sepela peu belé ti bo wana zara tribalisme to racisme tin zara qui non par rapport au monde appelle qui non luba roza pouvoir te mais ya chi donc au monde ba combattant ba zo mutema qui non ba comprendre culture na bisonde et ça le fasser sera kala to ba qui non musicien bon qui poto ba bon même musicien na ko sabino te bande ko nga poto merci na boyo ko ma message mo ba musicien o bo mona kana bakana bango ba leader te ba musicien na bango ebele ba souffra makasi bolanda ba TVT ache poudre azu ketch na lemba azu body na selemba o azu jini ta mususu na bandal
basouffra makasi si tunde makambo ba combattre comme boye ba bakenda ali sous pototé nazalaka na bango o sentir net dernièrement na ngana sa émission na ya moboye aboya po ani aboko sana nga émission po na lati soin koleka na biso moni oza complexé o dega alandiga Santaibo o taka 12 abetanga ya na sala ninte na ba makam na sala metanga kia ebite kino na ba bureau na masalanga azalaka mutatutani sangane so yevma to sana émission ya lati bongo bani OK na lateka bilamba Henri Modogo mutatindela nga malgré za ya mabe mo yitoko yaka yanga ba misana à part ba leader ba rané lorote ba combattant bo ki la bandeko na biso mawa kino ba kendaka cop na bango po makambo nde ya bana poto makambo ya kisasa te kisasa fulaka mais poto confirma epesa makambo malgré peka poto ngo ekomisa ba sele ba combattant trop de méchants à koseli Kabila makambo oh boy oh donc au moins président biso Kabila ex président à koseli makambo pas zo doki notre président ancien président na biso longo si po ebando zakaka Kabila net basele ba kosela ke makambo fort au mona. Merci beaucoup parce que les gars côté continuer côté ba chroniqueur côté ba chroniqueur eza ba massa bo comprendre que no moni bata poto monde émission to sangana titan organisateur François Lobara muto bato ba ota biso ata 10 to 15 bato ba yebi français ko leko bazape bato ba leki ngana na maele baza surtout quand ça te kino ba marambo to salara bazo bakande batala biso to pensa pe quand même na bato maele mo batala biso ni bato ko ba joli atala bato maele batala Vasco de Gama atala pegisi o mona ya lo neti ba Henri Modogo l'abondance ne nuit jamais mutunanga moko aleka 15 bato na bango Henri Modogo le Canadien le véritable Canadien mutunanga moko aleka 15 bato na bango Henri Modogo donc to salanga na bango pona ba massa to sa boulot pegi titan au monde ya mbino ngabo to sale mission to fingi na biso mutu tamso bato muso ya baliko ina finga fe na finga o nani na finga pota muso ya mo baloba de gama ya mo boye bokukana na bill ya mo bokinda bokukana na JDT to na fali tamso fona finga ya mo boye te o mon donc eza bongo te to tika pe kozala ba mikala ya basi oya ki na esprit o na koma attaché de presse mais na suka na ba ko motindo ki obengela mwana na lemba mais siko musicien ngo pe siko yo bokutana na ba mikolo ba taxi jaune yo kutana na mutu na nzela musala bolongo na nzela musala ko monikele ba catch o mona te non c'est désolant donc Henri Modogo merci Peggy Titan ba ya tout ça boulot ya na ofinga te merci beaucoup ba dédicace na pour ado conclure ya nga na osinga ma babi so baluba tolo macha mumenu makila munoko musu babwaka musu bamelaka makila munoko ya na somote par rapport à frère na biso ta musu pacho bachele na si ya kanisa leki batu na makasi me balaxé ka kino batu nde baleki na makasi bazaya les droits les kane batu na makasi te makambo ya banda osala bande ndeko kipe te omosi ko tango ba kipe omoye sike suki donc bayo kele mawa azaka mwana bachele na selo ranga na osenga aza frère na biso to na posani moni to yambake ba biloko wana salaka et sala pe biso pe bien donc to manquer maître ninja pardon chan maître ninja encore likofa maître ninja beta mulolo pamba yo mikolo beta c'est que tu n'as pas miro de système tam Vasco de Gama Santaibo ba bi kisi ara nzoto et alors ba vie bozi ba journaliste so kala na bien ba vie bozi ba vie ara danger kana kikala ba danger bo bien matika songo vie bozi on a PC mbote te Freddy Akimba utuke Afrique du Sud dega yimuta bimisi kino RVC bino bo recharge nani oyo équipe nationale bona Mike Lokam nani Akimbe Freddy Akimbe na PC mbote ona mutu nanga matobeta pe vie nanga to bambote Akimbe na PC mbote ma ali monde asila encore internet ebe bosanisa bato merci beaucoup Vasco de Gama oui pesa mbote nanga merci mais tenga na ba bato belé ana tenga déjà Henri Modogo de Koka papi boanga né pour vaincre Nancy Ababele One Lova Peggy Titan encore une fois merci mon frère merci Peggy Titan na nengo boulé le sous Vasco pona eloroté bino ne bat boara danger ngana reloroté mais taka yo a danger mais au boulé que non te na luka ndeko na Vasco donc moi sin mo boy ya Valère merci na batutu batala biso bo s'abonner massivement
GDG TV. Bobo Sani papa na biso cheval blanc otala o mpandi na o. Yalinga ba boakete. Donc GD bolandanga na GDG TV. GDG TV, chemin dans la Taylor. Bozwa na bokota na botala Vasco de Gama numéro nanga on a repé ça. Ce numéro ko Vasco de Gama pourquoi pas aux émissions na o lolaka ya Congo émission na. Tara lolaka ya Congo avec Peggy Titan. La tête bien faite. Aleka bango na maele kala pa sala bango ba voyager malgré obimi charge nae. Quelle ingratitude. Yo charge. Dans le numéro nanga na mutuntu par rapport à reproche par rapport na kinaki à côté. Soko reprocher nga Vasco koloba lisubu était ça nga bien. Numéro nanga plus 243 89 68 57 006. Donc on a pesi ba musicien union tout oyo banda okosela ba konzakala bozonga na bino déjà longo to na posa na bino le roi bilninga betara ba blone ça ba succès yo banda bébé yo bando koma kunaka okoma fala sala boy fala la ta o single mo boyo po ke kuna ba selo ngo na Chine batindelo na poto o la tiango fala la ta ketch boy yo pe OK pa mutu nani o défi ngo pona ata na poto pe ba defanaka ngana na masa mo ba auto ke poto kala akangi photo na elamba mutu mo boy na yebi se lambo za yo te ya lambo defa yango te de alinga sa kintunzu na bisete elambo eza ya vient na ngai Pati Muluba ya vient na ngai na France Pati Muluba ya moto malgré na boaki yo Pati Muluba o senti ya ma na poto mais a défi ketcha batu a défi po kangara pa ya bang sabasi na biso kin o na Tour Eiffel kino ya zaka na biblambe belé mais OK bilamane za ya été. Merci beaucoup, ma chère internaute Nabiso Tokomina Souka émission Nabiso. Je dis un grand merci à Joe Lili Atal en chair et en os. Un grand merci à Maman Arlette Matoko. Un grand merci à Junior Chaouma, papa Nadjos Naïtan. Un grand merci Nabato Toubalinga Rapegi, citant le parallèle de la presse congolaise. Mon papa, vraiment que je l'aime beaucoup. Je dis Henri Modogolo Ngobabi, le planificateur, je l'appelle comme ça. Je dis un grand merci Nabato Toubalinga Rapegi, citant Batoutou Bodan à Paris, Belgique. Partout parce que nous avons vraiment des fans belé. Un grand merci. Nous avons soutenir Peggy Titan. Merci beaucoup de l'assistance. Il y a Petit Saï. Merci beaucoup. Donc, on a assistance il y a GDG parce que ce moment Bilili Oyo, les assistances à GDG. Babi Mida, la Taylor, vraiment mère, non, c'est la moins contente. On a mis Vasco de Gama au produit nos coordonnateurs. Donc, on a mis Mario Solo. Déjà, au Beta, déjà dans Facebook, dans WhatsApp. Donc, un grand merci. Nous avons tout balinga Peggy Titan. Na Moniwana. Nakati Allemagne, na Bundes, na Bosente mon ami, Teji Mukina, il habite grave le millionnaire londonien, donc na Pessi Mbote, na Pessi Maria Atala Mbote, Batutu, donc Vasco de Gama. Donc on se retrouve à la prochaine, c'était la petite Titan. Donc malgré Babimela un grave, il faut le barango zo bangarani. Yo muto sala ba kende, mais le lobi Michel. Donc on se retrouve à la prochaine, bye. Yo muta sala kende. Mon natie, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Bisonyanso tobina Congo température eyena mopepe asika ya tobina Congo température eyena mopepe asika